vous n'avez pas surtout pour na étoile du ciel, c'est ni par ailleurs quand étoile du ciel de beaucoup de solo et kitoko pour être beaux à la édifier quand même. Alors on a pu se dire merci encore on a fidélité na bino. Alors on pense maintenant il y a invité du ciel Nazaranga monte boyebi na yambia toujours bassin na Nzambe. Alors na yambi sous le mosai na Nzambe na komba docteur John Lokabi oyo azali historien lelo to komeka mwa muke kobeta sous du solo moko na thème moko kitoko amemi biso na ko préparer moko pesa thème wana parce que tangu ya lobaka na siboza kana esengo alors na sepeli ko yambela bino mosai na Nzambe bande ko baolanda biso nanga yo to tondisa mine esengo ravi de joie ko yamba yo alors bonne santé bonne makambo. Santé ezali malamu pasteur Gisèle Bachika lelo tokomeka kosolola makambo etali paternité biso beglise ya réveil ya Congo touti wapi baarchibishop babishop banani touti wapi parce que epa na biso tozali na basali ya batitre ya ndenge na ndenge. Alors lelo bato ebele balingi bazala reconnu comme bapapa mais wapi bapapa na bango. Alors je crois que nako répondre na ba question oyo komeka ko poser ngai lelo poto ebisika touti parce que balobi un peuple sans histoire c'est un peuple sans âme. Sikoyo lelo bapaze na biso bakokende na mikili nyonso mais soki baposer bango kaka question sango malamu ekomaki na mboka na bino ndenge nini? Réponse ezate pasteur ya liboso abandaki musala na mboka na bino nani? Arbre généalogique na bino parce que Abraham okoyoka mwana ya tel Nashora abotaki tel Tera abotaki tel mais biso sikoyo ebele ya basali na Nzambe bazoloba nga nayokaki pasi mokolo wana musala na Nzambe moko ya munene na mboka na biso alobio nga nayebi ndenge na bongola motema te. Mais ozomona déjà que mutu na Nzambe parce que mutu so akomi évêque azali lisusu n'importe qui na organisation église mais évêque wana lobi na yebi ndenge na bongola motema te. Mais c'est ce qui est très grave. Alors nazongi selio maloba mame Elisabeth Gisèle opposé nga ba question thème na biso paternité lelo to meka mwa mke kokota na mwa ba mituna mike alors motuna ngano liboso na nino bana tozokoma wapi tozokende wapi par rapport ya thème to meki ko soulever na tongo lelo to pe na media lelo to pe na mokolo lelo tozokende wapi tozokoma wapi po to ba kokota siko na mituna na bon tozokende wapi par rapport na thème oyo parce que omoni na makambo nyonso soki bato ya solo bazali bato ya lokuta pe bazali tokoki kowanga na makambo nyonso me towanga na bisika touti te. Ndeko moko azali ngombe aza pasteur me auta na lisala kuna azali pasteur église neza na Rigini ye moko avandaka na mbinza pigeon kuna alobi nanga papa ya bote ata za vagabond aza papa nani papa ya bote ata za soulard aza papa nani papa ya bote ata avandaka na malweka ata avandaka na kiseso ata avandaka na kingabwa kuna kingabwa pêcheur kote ya mai ya ngwele parce que omoni mai ya njili soko okomi kaka na kingabwa bazobenga yango lisusu mai ya njili te bazobenga yango mai ya ngwele donc papa ya boti yo ata alalaka na zamba ata ahuta soki wapi aza kaka papa na yo. Alors lelo batu na Nzambe lokola bayebi bisika bawuti te parce que bele ya batu lelo mama Elisabeth Gisèle Bachika yo za pasteur oza na famille ya ba pasteur okoli na ba pasteur oza na famille ya ba prophétesse soki mutu ayebi esika awuti te akobebisa soki mutu alobi keno nayebi ndenge na bombolaki motema te mais sikoyo yo okomi évêque ndenge nini okomi révérend pasteur ndenge nini okomi archbishop ndenge nini parce que okomona mutu lelo kaka oyo lobi toyebi esika bongolaki motema ndenge akomi révérend toyebi te ndenge kaka dans une semaine akomi bishop 3 semaines après akomi archbishop. Bon, qui a été témoin ya bamakambo oyo ngai naza kopesa exemple pasteur oyo ateya ngai oyo naleki na délivrance na maboko na ye papa Kelani ye nde papa na biso tobimi kuna des milliers de serviteurs de Dieu mais ntango nga na poser question na bi mais yo za papa na biso sikoyo yo papa na aza nani
sans hésiter le père spirituel na ngai papa Kanza Ndolombe atikelaki ngai mokolo mosusu na te ya nuit ya Noël 1950 na mois de décembre nde ya te. Mais tango papa Kelani balingi ba ordonné ya koma pasteur Mame Elisabeth ba pasteur ba utaki na ba différents pays ba sololi na mwasi na ye ya part ba sololi na ye ya part ba ye ko comparer ba réponse na bango mibali mwasi akeye pa iboy mobala akeye iboy ba témoin oyo ba mona ki ye ndenga bongola ki motema ba tuni bango est-ce que muto akoko koma pasteur ba bi oui mais bandeko lelo eza kaka olamuki o fabriquer soutane ngai wana évêque soki métropolitain lobi kuna akomi cardinal alors ozomona babiloko wana nyonso sans témoin ordination na ye salami wapi évêque basakraka ye quand on dit le sacre d'un évêque l'évêque est sacré l'archevêque est promu le cardinal on le crée. Alors maintenant okomona betape wana nyonso ayebi na ye petina ya ki évêque na yete kaka biloba loba tozotanga bible organisation église ezate ozomona ke ye moko même représentant légal aza na difficulté à maîtriser administration pona nini bisika touti parce que balobi soko moni mwana taba aza na batache ebele ye baka zango pa papa ne to zango pa mama na ye. Alors soki mutaza na passé te mutaza na histoire te mais qui paternité biso to reconnaître non c'est notre patriarche c'est notre patriarche eza na sens mon côté. Alors lokolo tikelinga maloba tikana kende mbango église ya Congo na histoire ya mboka oyo tozwi des évangélisations. Évangélisation ya liboso ya mboka oyo ebandi na 1483 na royaume Congo. Alors évangélisation wana esalamaki mingi na bakatolike eye kosuka na 1835 et bango moko bakatolike ba expert ya église catholique na mboka na biso à travers le monde balobi la première évangélisation oyo bakatolike basalaki na royaume Congo veut dire Angola, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville parce que ba frontière ezalaki te biso na ba Brazzaville kuna frontière ezalaki te biso na Angola frontière ezalaki te siège ya royaume wana ezalaki na mbanza Congo na Angola donc bato baza ko uta même na ba Brazza bazo uta na Kinshasa bazo uta na Inkisi bazo uta na mbanza Nsundi bazo kende kaka na San Salvador. Alors évangélisation ya mibale bango moko balobi la première évangélisation s'est soldée dans un constant d'échec. Alors, deuxième évangélisation, maintenant, est en 1865, avant conférence de Berlin. Parce que Sangomara est comme une canabiso avant conférence de Berlin. Avant Bakabola, la frontière, les Français bazuin dans le Congo, et comme il y a Bango, les Belges bazuiawa, les Portugais batikali na Angola. Alors, évangélisation, il y a mis balio et bandit en 1865. Et salamaki kana ba catholique te ba anglais ba yekokota na makambwana ba hollandais ba yekokota na makambwana ba danois ba yekokota na makambwana ba français ba koti na makambwana. Alors c'était évangélisation wana nde ye comme mabiso ti na niveau biso tozali lelo donc on a éclairé yango malamu yango wana. Donc le Congo a connu deux temps forts ya évangélisation biso tozali awa tozali na kati ya deuxième évangélisation oyo ebandaki na 1865 ti yango tozali kokoba. Alors mpona biso maintenant soki tolobi tolongwa nanu kuna tokota na makambo ya réveil soki tolandi katolike basali ndambo baprotestant basali ndambo me na Congo Kinshasa oyo ya biso oyo bato babandi musala liboso eza baprotestant ezalaki bakatolike te. Bato ya liboso babandi musala bautaki na Angleterre baye bakomi na Matadi bapusani muke bakomi na village moko babengaka Ponzo. Soko lingo kota na Matadi okokoma liboso na Ponzo. Mokonzi moko azalaki wana kombo na ye Mfumu Kangampaka ye mutayambi pasteur anglais ya liboso Henry Craven
oyo ayaki kobanda musala ya liboso ya evangelisation awa na Congo oyo tozobonga Congo Kisasa asali église na église wana ezali lelo na balabala nde église ya liboso na mboka na biso. Mais nazoloba yango mpona nini? Parce que ba pasteur na biso ils veulent être grands mais esika wuti ayebi yango te. Lelo koyoka makelele nakendeki na poto na tei matei une église nini atei kaka na ba église oyo biso ba congolais omoni ndenge pasteur miko aza na France wana asala église na ye okomona ke ba congolais ya biso awa na ya Brazzaville te bazebele kuna to ba angolais. Or sango malamu soki ekei il faut côté ya ba français wana babongola motema, il faut côté ya ba belge babongola motema, il faut côté ya ba hollandais babongola motema. C'est ça la différence tozoloba awa tango tolobaki makambo ya mama Olangi. Omoni mama Olangi asali effort yake ate ya kaka ba congolais te soka komi na Benin atei ba béninois babongola motema, akomi na Ghana atei ba mais d'église oyo zoyoka awa oh nakendeki Paris oh nakendeki na Belgique ateyaki kaka na ba groupe de prière ya ba noir. Or liloba na Nzambe ndenge ba mindele ba memelaki biso liloba biso pe faut parce que ta na biso ta oyo ezali ya Congo ta oyo ezali ya Afrique poto me masango mana parce que biso nde toko préparer retour ya Yesu Christ. Alors maintenant pour na ko régler problème wana il faut koyeba ba grande école ya réveil na mboka na biso ezali combien na particulièrement pour na kaya Kisasa école ya réveil otokolo ba ya liboso ezali KDC Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu pour na nini? Parce que tango Osborne na yeko sala croisade de 1969 na Pogabi ba gagnaki bato ebele nde l'église ebele ebimiwana. Ça c'est la première grande école. La deuxième grande école à réveil ezali Nzambe Malamu. Fais pas peur. Il y a papa dit na bala. Parce que so hôtel même basel na Nzambe lelo ebele babimi na KDC ebele babimi na Nzambe Malamu. Alors à un moment batu ya KDC balobi biso nde toza na vérité toza ba vrai pentecôtiste. Batu Nzambe Malamu balobi no biso nde toza na vérité parce que biso toza ba pentecôtiste. Alors omoni Nzambe soki a élevé yo apesi yo grâce zala na humilité. Ba guerre na bango ba querelle na bango et boti orgueil vérité za isika mususu te kana KDC vérité za isika mususu te kaka na pepako Nzambe alobino soki na landi caprice ya bato yo mibale ekosimba te Nzambe ye kotinda ba mouvement oye komema un plus. Premier mouvement que nous pouvons considérer comme une grande école à réveil ezali Ligue pour la lecture de la Bible. Ligue pour la lecture de la Bible, maman Elisabeth Gisèle Bachika, maman pasteur, est commis à le 11 mai 1959. Wana église qui mangiste oyo, bazana nous travailler dans la clandestinité. Parce que au moni, tango bakangi papa Simon Kimbangu, batindi ba famille na bango nyonso bamusu batindi bango na Ekafela, bamusu batindi bango na Loa, bamusu batindi bango na nini na Oshwe, bamusu batindi bango na Katanga, donc ba éparpillé ki bango mais bango pesika bakendeki bazote ya kaka. Vous comprenez? Parce que nous pouvons aussi considérer que le message ya Kimbangu a été aussi une grande école ya réveil parce que ok, même dans le village, même pas dans biso batete la kuna, même pas baswayi, au coco d'église Kimbangis des afuna. Or ministère à Kimbangu, et ça qui 2 mois n'andambo, 3 mois, en tout cas tout au plus, c'est 4 mois. Mais message n'est là qui tellement fort, et puis bah guérison oh yo papa Simon Kimbangu a salaki maman. Et puis dans tout ça, parce que les lots ceux qui bazolo, bah on papa Simon Kimbangu a za molimo mosaku. C'est l'interprétation de Kimbangis au Batikali. Lui-même, tant que bazo jugé, Mouto a jugé qui est, a tout nié. Est-ce que yo zali mobikis? Est-ce que yo zambolosi? À l'obité, je n'ai jamais dit que je suis le sauveur. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le sauveur. Moi, je suis un simple serviteur. Donc, les lots, ceux qui les lots, papa Kimbangu a Saint-Esprit. Non, il n'a pas dit ça. Ceux qui les lots nous ont pas permettre de casser quoi zonga. Akoya kokama makabo bazolo banakombo na. Mais les lots ont le contraire. Mais les lots ont le contraire, c'est ça parce que ndenge bandeko ya Branham balobaka
soki egla ye akangi nyama le ya li akanyama ya mobesu nyama ya bien soka mone bandi kopola ya kimina yake alors bato bakoya wana ekomi banzinzi baye bazoya kolia banzoyi baye babintsekwa soki banini baye alors bato wana bakointerpréter message ndenge wana te. Kimbangu a été un prophète authentique ya Nzambe. Asekwisa dina ya village Tumba, asekwisa mwana mususu wana, asoki mwana papa Matungulu, il a fait des miracles authentiques. Et puis la véritable face na ezali ke makambo ya lobaki. Kimbangu lelo bazako considéré comme le père ya ba indépendance africaine parce que tango ya lobi ke mutumwinga akokoma mundele akoma mutumwinga. Mais c'est arrivé, et c'est par l'accomplissement de ce que dit un prophète qu'il sera reconnu comme un prophète authentiquement de Dieu. Makambe Bele Kimbangu Aloba et Kokisama à la lettre. Et donc, je crois à ça. Donc c'est une grande Kimbangu à soi, pas le kimbangisme. Pas l'église kimbanguiste d'aujourd'hui, mais Kimbangu lui-même, c'est une grande école et à réveil. Alors, Tolongwe na batu ya ligue pour la lecture de la Bible parce que batu ya ligue pour la lecture de la Bible nde ba yeko pesa na Kongo na Kisasa awa soif ya kotanga Bible soif ya koluka Nzambe à part batu wana école mususu yaki koya ezali renouveau charismatique wana ezalaki na siège centre influence nango Sacré-Cœur yango muteboti Mangembo yango moteboti Louange yango moteboti Emmanuel ya Richard Kubemba yango moteboti Sacré-Cœur nyonso el mibale yango moteboti ba église nyonso utaki na ba groupe de prière ya renouveau charismatique yango moteboti Bethel. Donc nyonso wana euti na renouveau charismatique oyo bandaki na 1977 na Sacré-Cœur. École mususu ya munene ezali Campus pour Christ. Campus pour Christ baye na 1979. Bati ba banderole na bango awa. Je l'ai trouvé. Ceux qui batuni bango, vous avez trouvé quoi? La paix avec Dieu, je l'ai trouvé. Alors, et loko wana e markati. Oyebi ke Campus pour Christ ba formé bati. Lelo yo oyebi ba pasteur Sita Lwemba. On a Campus pour Christ. Ba Koko André, on a Campus pour Christ. Ba docteur Kibutu lelo je crois na Belgique, Campus pour Christ. Ba Shiso Israël, biso tuzako benga ye cubain, lelo azan États-Unis, ezali na Campus pour Christ. Ba Edo Lutonadio, Campus pour Christ. Ba Remi Mpela Yeli, Campus pour Christ. Donc Campus pour Christ bayaki na méthode moko ba Jean Kinanga, Campus pour Christ. Bandeko na biso mususu lelo Polycarpe Musenga oyo aza lelo na France bango nyonso baleki na Campus pour Christ. Bandeko ebele ba Pierre Sembo même ba Serge Pitidi Campus pour Christ sunga bango mingi. Donc ba Mukengeshai Campus pour Christ. Donc Campus pour Christ et salaki musala munene na devise na bango gagner, former et envoyer. Donc basala musala munene. À part Campus pour Christ, école mususu ya munene yekoya ezali full gospel. Full gospel sango malamu bana kote ya mana yango mais toujours pas ba pauvre bato bayebi na bango lokote. Mais Campus pour Christ tango aye na makambu na non full gospel tango aye na makambu na ya ba dîner. Bango ba ko louer restaurant, balambi biloko na bango, basombi ba boisson na bango, tango bango bazolia. Mutu moko ya kutana na Yesu, oyo abongwana, oyo amona nguya na Nzambe na bomo inaye abandi kotatola. Ali bakosala ma exhortation muke babengi batu nana linga yamba Yesu lokola batolo. Alors bango baye ko gagner batu ebele awa na Kisasa, ba papa lengelo, baleki na ba full gospel, batu ebele, ba David Masamuna, ba Nzimbu Sébastien, ba Willy Lunda, batu ebele bayaki kozala gagner même couple ulangi oyo. Bazalaki na full gospel. Donc full gospel bazaki ko viser ba cadre, ba politicien, ba tuaminer, ba grand commerçant, ba homme d'affaires
il faut qu'on gagne bango et pas parce que ce qu'on bien une église à Koyate. Mais na dîner na grand hôtel, na dîner na même ligne, na dîner na ba bisika ya bien oyo ba konzi balinga ko kende. Bazalaki ko kende. Et je crois même dans le ministère ya papa Olangi, même dans le ministère de maman Olangi, je crois ba notion oyo ezalaki appliquer mingi, ezalaki ya full gospel. Alors voilà maman Elisabeth Bachika ba école wana ndenge na tangelio KDC, communauté des assemblées de Dieu, fait pas con Nzambe Malam, Ligue pour la lecture de la Bible, Renouveau charismatique ya Sacré-Cœur, Campus pour Christ est commis en 1979, et puis Full Gospel est commis en 1984 grâce à ndeko na biso Martin Mutshebele. Je crois Olanda kaye pe na nini na Olanda paye mingi na église na ya partir ya Bruxelles, église je crois Nouvelle Jérusalem. Alors ndeko wana mutayaki awa ayekotike la biso Campus pour Christ pour reconnaître ayekotike la biso Full Gospel. Donc voilà l'école wana tango renouveau charismatique eye baye na vision mususu l'église ezaki akokabwana. Non, doctrine na biso déjà solo. Campus renouveau charismatique baye balobi na nzembo na bango. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens. Alors, tango jeunesse wana, oye wutaki et pas catholique. Basangani na bo bautaki na ba protestant. Basangani na ba bautaki ça fait l'explosion. Yamane boti ba Bethel bani ndenge na botiko yebisalo. Voilà docteur John Lokadina landio moi exposé na yona même tuna na ngastonto yeba. Na nyonso lobi wana nto yeba nani aza papa nani aza mwana parce que loli kama leader si comme kuwela mtu nyonso ninga aza na papa. Siko nani aza mwana nani aza papa parce que comme que les pousse na minute exactement. Oui, je crois maman ndenge na lobaka ba père ya réveil na biso baye bani mutu lokola papa Nkelani c'est un père du réveil. Mutu lokola papa Vernon, Jacques-André Vernon, c'est un père du réveil na mboka na biso. Mutu lokola papa Alexandre Aïdi Nabala, c'est un père du réveil na mboka na biso. Batu lokola papa Masiala Vangu, papa moka azala kotambola na valise na ya ba proverbe awa sala musala aza père à réveil. Batu lokola papa Makanzu Mavumilusa Jean Perse, ce sont de là ba père ya réveil na biso. Soko landi bien okomona batu nyonso bazalelo. Soka bimi na KDCT awuti na Nzambe malamu. Soka bimi na Nzambe malamu te awuti na renouveau charismatique. Soka awuti na renouveau charismatique te awuti na ligue pour la lecture de la Bible. Soka awuti kuna te abimi na Campus pour Christ. Soka abimi na Campus pour Christ te awuta na Full Gospel. Ce sont ces grandes écoles là. Voilà pour la consulter moi parce que tous en a phénomène appellation. Phénomène appellation le l'homme dans la mousse et bâti mon dimi simple na Bible et na lipeka. Le bilango au monde a commis apôtre, le a commis archbishop, c'est dit à quoi? C'est dit à quoi? Maman Elisabeth Bachika, c'est ce que j'ai dit. Motoyo a bongoli motema au travers ya musali ya Nzambe. Et musali ya Nzambe na soki ye pe akolaki na makolo ya toma ya batoma na ye o bateyaki ye okomona ke façon na ya bango komema ministère eza différent. Bato oyo bazo commettre d'erreur lelo eza bato bauti nulle part. Peut-être par orgueil alingi ko reconnaître bato bateyaki ete. Tango yo lingi ko reconnaître bato bateyaki ote bisika yo wutite suka suka okosuka kaka mabe. Lelo biso bayebisaki biso na université diplôme esalaka musala te, c'est la personne qui travaille. Muto ya tanga mutazo sala musala mais lelo esalaka musala te, mais muto aza formé na école oyo azwi diplôme mutasala lelo. Je pense aussi que kombo ya munene esalaka musala te. On peut être bishop, archibishop, prophète, soki one, soki big one, soki nini, soki général, soki prophète le plus puissant, mais ce n'est pas ce qui fait le travail.
Mais papa dit na bala wana a travaillé na nini kombo na ye kaka pasteur Alexandre dit na bala bamususu nde batunde baye kobenga ye apôtre bani papa kelani wana azaka pasteur Verno azalaki ne kaka pasteur ce n'est pas mais basali misala minene pas comme des grands noms des organisations ecclésiastiques non donc tozala fidèle tobosana bato bateki biso liloba na nzambe te au contraire ntango ozo reconnaître que outa na pasi ozalaki na eloko te lelo nzambe atomboli yo mais bato bakomona monene na nzambe mpa na yo et gardons toujours notre humilité eza te ke lokola tomatine lo bible dit le grand pasteur c'est Jésus-Christ de Nazareth donc toko continuer na yango c'est Jésus de Nazareth c'est l'esprit de l'église de Laodicée, c'est-à-dire tokomi na ta ya suka. Alors ta oyo komona l'église pas seulement basutane, pas seulement bazambala. Tout ça c'est l'esprit d'imitation. C'est l'esprit d'orgueil, c'est l'esprit de vouloir se faire voir. Mais ngana pession na tunio. Na lobi papa Verno alataki zambala te, Kelana alati zambala te, Alexandre alati zambala te, mais bazaki pe na bachaîne na télévision te mais bateyi sango malamu pe babari ya minene lokola bakongo bar bakonga bar bazeka bar et kokoma lelo ba église donc tozongela humilité oyo Yesu Kristo mokonzi na biso azalaki na yango. Et voilà tokomi na suka émission na biso o bolingaka mingi invité du ciel na yambela kibino mosai na nzambe John Lokadi Amico Tay section na partenariat nasi ozaki na bekivoque aujourd'hui déjà moi réponse na yo mais to suki wana te to ko continuer soki nzamba bateli biso po te to kota suna mozindo na liyando na bino bozwa alors ya ko ba mingi zate je dis merci na ba fidèle nyonso bolandaka Radio Étoile du Ciel di pa nyonso ozai papier na monde entier nzamba pambola bino merci na PDG na biso Miko Batika les guerriers c'était maman Liliane pourquoi pas maman Salomé mamani pourquoi pas passer d'équipe pourquoi pas bane tumba nyonso bisika bozali soki yeso ayete tokutani sur la même chaîne, la même air et nzamba pambola bino bye bye.